Bonjour père, bonsoir bande konanga lisola Congo, bo s'abonner, bo liker. Na émission lelo tokolobela marche oye salemi lelo le 9 juillet 2020. Esimbito esimbite. Na émission lelo tokolobela Sonika Futa alobi nini parce que ba panzi église na ye. Ye tant que mosali na nzambe. Alobi nini na nyonso wana kaka na émission lelo tokolobela DG ya DGRK bakangi ye to bakangi ye te asali nini kaka na émission lelo tokolobela FCC baza kolenga to te kaka na émission lelo bosabone na lisolo ya Congo botala kuna na YouTube, bosabone, bolandiango vraiment, bosabone, parce que tokoloba bosolo pe ekosiko la biso. Tobanina likamba marche, ya le 9 juillet. Marche simbito esimbite. Marche simbi makasi. Simbi makasi. IDPS na batu misusu na population ya Congo. Même si Rabino IDPS c'est un patrimoine. Population yo se bimaki. Babite na Rosar Malonda te. Avec le secrétaire technique. Donc il y a un tabana kopé sa stratégie ya kobongisa mikanda ndenge makambo ekoleka. Et pas nanga. Biso to lobite. Ba Congolais na babite. Boye basi baponaki ye pa bato baliaki mbongo misala na bango kolia mbongo ya FCC boye basi baponaki ye etikali kaka président signé biso tobi te président ko signé mikanda wana te mais prendre signé yango te biso faut to telema yango nde to telemaki to tamboli esalemi kaka na Kinshasa te esalemi na Goma esalemi na Okatanga, na Lubumbashi, esalemi na Lede Kasai. Biso tolobi te. Na lobaki eloko moko te ekozala ndenge ezalaka liboso. Moto azali secrétaire akoyiba akoma mokonzi elakisi nini. Bako tia désordre na kati ya mboka. Eza état de droit. Bon, FCC bosanaki justice. Justice est comme kosala mosala nango. État de droit. Bisonde toponaka to biyete. Akoleka pete. Akoleka te parce que tokotele mela bango tina suka. Pasteur Soni aleki na radio na tando moko boya maloba. Na Top Congo. Alobi Malonda soko baza kote mene parce que azali mo Congo te parce que azali mo Congo te Soni ko balikambo yo yebite ezaneti na domaine ya Bibili yanga na kokota te parce que na yebi yango malamu te yo na domaine na Seigneur yebite Sonika Futa eloko yo yebite ko komantaka te mais c'est Sonika Futa oyebi koloba moto aza secrétaire technique la kisa aza secrétaire a Moibi soko place na Moibi ezalaki Soni na koyebi sabino il faut ozonga neti Nicodème ebongi na bino ju bongo la motema mbala mibale parce que boza ko comprendre te désordre nyonso esalami na Congo parce que ba kombo na bino ba organisation bosala ya kozalaka liboso kozwa ba mikano oyo bozalaki facilité par Joseph Kabila kosala ERC na bino plateforme ezalaki nango makanisa mabete makanisa malamu me makambo bosola toyebi te oyo
na kati Denis azali Kakenza azali yo soni ozali kuna neti président yo yokaki yo population boyi poni yo koko boya te mais bino ne bolobaka mongongo ya peuple eza mongongo ya nzambe tolobaka bosolo ekosikola biso nga nalobaki babiloko neti ya baplateforme ya ba RC oyo eza ya kokanga yango moto akokosa moto te bozali combien de pourcentage bozali korepresente na Congo na plateforme na bino soko bolukaka bango te na botia na baeglise mosusu existaka te bosaleli bango bapapier ERC na bino wana namona yango kaka na Kinshasa te Goma Kasindi toza na Buta toza na Bambesa toza na Kamituga Mwenga Bukavu Ijwi ERC ezali kuna tolobaka bosolo babiloko oyo nalobaki eza likambo président ntango akovandisa mikano alongola ngo nanu bapema bapauvre peuple congolais mais moninga na bango Denis Lesa alekaki alobi yango abisoko mboka ebebi bo ezali biso ya ndimi mosusu alekaki ngefa alobi oyo ya katoliko babomaka bato na baeglise ye pa azalaka azoka mwa moke tobi eloko moko te kosalema na Congo ndenge ezalaka na ebandeli soko babuki etonga na yo oloba yo pe koreagir na ndenge nini botinda bampunda na bino oyo bonyokola te basali na nzambe fo bobongola motema soko bobongoli motema te nakosa bino te tuo bokata na maboko nakosa bino te toza na posa mboka wana ekende liboso biso tozali bakristu ntango bino bokoti na kati ya lingomba ya ndenge wana ezali mpona kolobela biso bino bokoti so bakateli bino moke bozwaka yango mpe mingi te komonaka bapesi mwa 10 000 yango ndoteki mboka nga natelemeli Pasteur Soni personnellement koloba bapropos oyo alobaki wana eza dina mosali na nzambe te soko babuki etonga na yo mais otongi yango na mbongo ya moyibi te soko babuki etonga na yo elakisi parce que otambolaki na bosembo te bato batamboli na bosembo batushe biloko na bango te ndenge nini kaka ya yo ERC bato nyonso basimba ERC boye bakendaki na nzoto baeglise na bango nyonso bota bokauki ekoma banzeta kokauka batiango na moto edika marche lelo esimbi vraiment nzambe apambola bacongolais parce que biso moko nde totikali baopoza ya biso moko opoza nini aza lisusu na Congo opoza nyonso komona ye koluka intere na ye tomona baopoze ebele tovote bango na suka intere bango babalukeli bato nakobanda na Jean Pierre Bemba ye wana azalaki mpe molobeli babalukela biso oyo mosusu batiaka ministre ya défense bato ebele baleka babi ba Mike Mukeba Daniel Safu Molière babi balobeli ya peuple congolais ba troisième voie mais mokonzi ntango asombi bango bavandisi bango na parlement bavanda baza babundela peuple na nini bokende na place oyo bozali majoritaire te yango wana nga na sepeli ndenge tomizwi en charge na mokolo lelo ne 9 nga mpe naza mokristu na comprendre foto telema yango nde totelemi na journal lelo ya le 9 koloba te ekotambola bongo te Soni Kafuta Denis Lesa Kakenza na bandeko mosusu esengeli bobongola motema bo comprendre peuple alingi nini
Merci na ba membre nyonso ya IDPS na population. Kozala membre ya IDPS la kisi Congo mobimba toza ba membre ya IDPS ke IDPS eza patrimoine. Ndenge tobimi tolobi te. Balobi kuna batu bakufi misato me condoléances. Tokotika bitumba teti Congo ekozonga mboka mibeko. Ti batu bako comprendre. Il faut tout ça là na intérêt bato nyonso. Merci pour la journal de le 9. Zamba pambola congolais nyonso abimaki et puis akozala béni parce que va comprendre ba congolo ba vanda kananda kuna nous ba comprendre te bokoti kala kaka bongo. Il faut moko bo bimaka olo ba te. Oko sala AVC na compte likama mboka. Il faut que les macao se défoulent et zali très important. Donc c'est un peu ça. Pour la mokolayelo na lobaki tokoloba mingi te. Merci na président Félix Antoine Tshisekedi. Yewana zali président de la République démocratique du Congo et longo na mwasi na ye Mama Denise Nyakeo. Merci na Congo mobimba. Merci na IDPS. Oyo to comprendre il faut to mizwa en charge. Biso moko to ba opposant. Nzambe ya pambola bino na pesi mbote na batu na ngai André Marc Bwendele lo ya maminga lola. Fiston mweni oya betia mwasi ya pembe. Nikle tungu oya bobi na fami batantu mobimba. Bo s'abonner, bo like. Biso nde kaka batu tokobatela mboka. Elongo na Nzambe tokobatela mboka pona Congo wana kende liboso. Bo s'abonner, bo like, bo ki mambango na YouTube na biso. Bo s'abonner na lisolo wa Congo. Tokoloba bosolo, bosolo ekosikola biso. Tozawana Congo toujours na mabondeli kobosa na Nzambe te tofukama tobondela katongo midi pokwa Nzambe apesa biso batu oyo lobi pe bakotambusa Congo lobi pe Congo kozala mboka oyo batu bakoya koluka bakobanda kotambola pona baya komiluka. En tout cas, merci beaucoup plus na batu na biso. Merci na église catholique ndenge etelemeli osa. Merci na église protestante na bandeko mususu oyo ba comprenaki que non osa azako répondre na critères ya peuple congolais te. Merci beaucoup plus na batu oyo bazako soutenir président Félix Antoine Tshisekedi pour na kende liboso. Merci na bandeko na ngai nyonso ya Kivu Mwenga Kasai na bamboka mosusu bana banda bo s'abonner bo like na lisolo ya Congo. Merci na Kirsiville mboko yonga nazali awa na États-Unis 63 501. Bo s'abonner bo like tokoloba bo solo pe e kosikola bino. En tout cas pona lelo tosuki wana bolanda biso na Facebook na lisolo ya Congo na YouTube obeti lisolo ya Congo okomona tobimi wana tolobaka bosolo pona tozanga eloko koloba lobi te bokoyeba bosolo pe ekosikola bino. Merci pona marche lelo ezalaki réussite. Bayo.